musala nzambe za makasi yango to monana te. Nzambe za makasi ndeni batutu baza na confinement. Lito osambela nde to mesana osambela. Prophète, est-ce que ozo mitala yo moko to misa isi examen to nini? Ozo teleme la Bible, même Bible lobi à Dieu, à César même. Donc quand il ça la lobi yo boy na ofati béton. Na mboka na biso to za un peu na problème na makambo etali ko manquer respect na koloba vérité to ko revendiquer ba droit. Na Congo to mona ndeti so muto komi président seke mboka komi aye. Yo okoyi ko yate mbala moko boye obandi ko empêcher biso to travailler sans pour autant opesa biso ba preuve ou eza tangible ou palpable que loko lobi eza vrai. Église eza na mikanda na ngonde olobi ya kaisala. Soki église ebungi ba ozongisa ona nzela. Soki po bunge l'église ba ozongisa pe yo na nzela, quel que soit oza président de la république. Biso toza peuple. Soki bino moko ba dirigeant bo bandi ko tatone bozo swana na information. Sko biso bo lakisa biso nini. Président pesa loi ndenge mususu mais ba soda pe ba osa ndenge mususu mais ba opekisa pe ba soda wana te. Ba convaincre nga toi arrêter te. Qu'est-ce qui s'est passé? Bana Nzambe. Oui, Nzambe. Nzambe no telemeli fati quoi. Omoni na 4 jours o balinga ba kanga biso na ndako. Balinga ba sa makambo ebele ya mabe na mboka oyo. Condoléances na famille présidentielle oyo papa Lekinaye akufi. Oza ko s'adresser précisément na nani oliwa ekokomela ye eloko bapekiseli ba église esambela na mboko oyo ezaki coronavirus te dans la Congo Nzambe ka avertika yo quoi mais so bakangi nga mutu alandanga te mutu pa futa mbongo te po babimisanga na prison. Donc yo côté ya président disons mon mboka Vital Kamerhe et donc yo côté ya no Vital Kamerhe na Let's go. La parole de l'Éternel dans Isaïe 43, 5, ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta Taras et je te rassemblerai de l'Occident. Shalom, bonjour. Je vous, peuple de Dieu, amoureux de Jésus-Christ et tous ceux-là qui se réunissent autour de cette émission Table Sainte, une émission dans ces sites Le Nazaréen pour vous, pour nous, pour tous les chrétiens qui sont partout dans le monde entier, avec l'âme, les servants de Dieu, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste d'Épitique. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur à travers cette émission parce que notre invité, c'est bel et bien l'apôtre Amachia. Après un long moment, aujourd'hui, il est venu nous bénir, toujours dans le confinement. Donc, dans le confinement, où il y a quelque chose de spécial qui nous a attirés encore vers cet homme de Dieu. Nous allons essayer un peu de comprendre son secret. Quel est vraiment son secret pour casser les lots sala oyo. Alors, vous voyez, et l'eau sala, c'est quoi exactement? Je m'en vais demander un élément chez Alain Kiakala, derrière la caméra Ivo Bolofa. Balancez-nous un élément pour l'amour de Jésus-Christ. La Bible nous recommande de se réjouir. Nous voulons se réjouir dans le Seigneur. Vous tous dans la maison, réjouissez-vous dans le Seigneur à travers ces cantiques. Et on se retrouve tout juste après. À vous. Ni nani Yesu Tibidondi Yesu wa uzima Aksanti sana Bwana Yesu Tibidondi Yesu wa uzima
akosaka te Yesu akwakaka te nalabi seleka ngai nakosale la Yesu na ngai nakosale la Yesu na ngai. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Bandi mina Yesu Sabadino Tokumisa Yesu Masiya na ngai Azana bomo Yesu azana bomo Shamazana bomo Azana bomo Mabe ya nzambe za wapi Mungu iko wapi tuko banduku tuko ensemble na émission Oyo. Je crois de tout cœur que c'est Cantique a fait plaisir énorme à celle qu'on appelle Nekab depuis les États-Unis, maman Biti Kokelea, ma maman, que le Seigneur te bénisse, maman Foura, Tabou, ainsi que papa, que le Seigneur vous bénisse, pourquoi pas les enfants, les amis qui sont dans confinement, mais bazotanga. Na maman Betty Kokelea, ma big salutation, na maman Marie-Claire Karawa, papa Timothée Karawa, depuis la France, et la prophétesse Mariam, je vous aime tous, de l'amour de Christ, que le Seigneur vous bénisse. Abondamment, abondamment, papa Gila Bala, maman Loriane, depuis l'Afrique d'ici, ainsi que ma maman chérie, maman Madé, que le Seigneur vous bénisse. Je disais au départ que je suis avec l'homme de Dieu, l'apôtre Amachia, à qui j'ai dit shalom, l'homme de Dieu. Shalom, maman. Boni. Ouais, ça va. Ah, Mikole Belé, hein? Toza vraiment musala nzambe za makasi yango to monana te. Ah, musala nzambe za makasi ndeni batutu baza na confinement. Ba on a été un peu bien passer boza so ba kangia na gauche bobimisi na droite. Ba rubrique toujours Facebook et Hindi, WhatsApp et Hindi. Ba passer tout ba comprendre que réseaux sociaux ezalaka na ba yeba kité. Ba yebi de. Tu ngana na église, ngana na réseaux sociaux te na église. Toujours sambela église au fonctionner normalement. C'est-à-dire qu'il t'ezali programme qu'il t'ezali to sambela nde to mesana o sambela. Oh, Yolanda communiqué à président de la République. Oui, Nalanda communiqué mais biso to sambela donc nazo obéir na voix ya nzambe nazo sala onzamba otindanga na sala donc to kangi église te to sambela. Prophète, est-ce que Kozo mitala yo moko to misa isi be examen to nini ozo teleme la Bible, même Bible lobi à Dieu à César même ataba yake websa Yesu to futa pa ko pa ya kaisa la ba ki ya kaisa la nzambe ya nzambe donc kaisa la lobi yo boy na o fati béton. Bon elo moko d'abord na éclaircir na domaine oyo parce que ça domaine openza na lobela te mais na lobela mingi spiritualité mais na meke un peu ko éclaircir ndambo omoni Bible vito comprendre na makambo ase eto comprendre makambo likolo na mboka na biso toza un peu na problème na makambo etali ko manquer respect na koloba vérité to ko revendiquer ba droit toza na problème wana makasi c'est pourquoi to ko ka un peu ko gérer makambo ngo bien te mboka eza ya président de la République te. Il y a garantie qu'il y a la nation. Il y a mon azo expliquer. Na Congo, tout le monde a dit qu'ils sont comme président, c'est que Mboke komi aye. Biso sko to komi loko bateau to zoya ko senga ye na mawande tape sa biso biloko ya ye. Eza bongo te. Mboka eza ba Congolais nyonso. Seulement toza na muto azo kamba biso o aza président de la République. Mboke tambola na ba idée ya président te mais mboke tambola na constitution otobengi la loi fondamentale d'un pays. Alors biso peuple na yé président de la République toza obligé ya ko se soumettre na ba loi wana. Soki biso to tengami ba ozongisa biso na nzela, soki ye pa tengami ba ozongisa na nzela.
Mais na Congo, comment moi tout ce que le président de la République dit est bon. Yo okoyi ko yate mbala moko boye obandi ko empêcher biso to travailler sans pour autant opesa biso ba preuve ou eza tangible ou palpable que loko lobby eza vrai. Toza obligé te ya kosala nyonso président de la République à lobby, mais toza obligé à se soumettre na loi. Nazo pesa exemple. Église eza na mikanda na ngonde lobby ya kaisala. Soki église ebungi ba ozongisa ona nzela. Soki po bunge l'église ba ozongisa pe yo na nzela, quel que soit oza président de la République. Parce que oza citoyen devant la loi, pardon, biso nyonso to se soumettre. Tant bolobi to kanga l'église parce que coronavirus ezali. Bon, to moni preuve moko te ya coronavirus. D'abord moto apesa information na tâtonnement. Liboso lo bezali, après lo bezate, après lo bezali, sugo biso to ndimanine. Et puis, ndeto sa bo preuve ya bato bazobela. C'est ça le problème. Tout le monde a bato ba le kana TV. On a mboka na biso ba boy to laksa bato ba bela po ba okanga biso eza pays de droit. Parce que mboka na biso eleki France na droit. Soki ba laksa bato ba na France, biso to na Kinshasa to mona bo ba obaza awa. To mona ba. Yo monito mtabela te. Ka liboso ba lakisa apôtre yo monité. Ka liboso ba ela biso ya na RTNC lobby bato mo ba leki wana pe bazaki ba biki na corona ba bimi. Mais wana ba olo bango lobby non, liboso au départ information ya na tâtonnement. Soki ba congolais belé ba ndima marambo te, pourquoi? Parce que information ya d'abord na tâtonnement. Likambo balinga ba loba. Soki ba loba kyango mbala moko, bato balinga ba ndima. Mais tango ekomi tâtonnement entre bango moko, biso sko peuple to sani. Siko yo peuple na sima Tambwe Mwamba. Président Sénat, Oazoboya, état d'urgence au chef de l'État, que tout est bloqué. Donc, Yosasi Matambwe Mwamba. Bon, on a expliqué Makambo, on a tant na détail ya Makambo na oloba. Mais là, on est dans l'obésa boye, biso toza peuple. Ceux qui bino moko ba dirigeant bo bandi ko tâtonner bozo soit na information, parce que biso bo l'acceptionner. Parce que bino nde ba konzit, bo tâtonner na information, parce que biso to ndima poani. Alors, na okanga église na information moko bongo. Wana zaka na makambo ka isala. Église yana mikanda l'état, so bo kanga ngo ifo bo ebisa biso ba raison valable. Ou bo kanga l'église to kanga l'église. Possible. Par exemple, le kambo penza te ya nini hein papa tongi na to tuna bilomo. Est-ce que ko répondre sur na biloko tongi to tuna yo s'il vous plaît? Si possible d'en répondre. Tenangos o promettre ngai à la promesse moko boye concret o bana nzemba ko landa biso bakoye. Tenaboy na sa la promesse mo boye qui est comme alikambo impossible le roi na sina loba qui n'a réalisé parce que na lobby. Apôtre Machia, président Abaki pas plus de 20 personnes. Est-ce que l'église na yo et comme à peine à 50 membres. Pour y a on peut likambo so zano l'église à 5 personnes. Et non likambo to che mon ngambo mon asuka coin. Ils aient comme ta peut-être que l'église n'est comme à peine 50. Bon là on loba d'abord wane za boy. Toto sa campagne sili tout ça li pe jeune il y a 7 jours. Jeune pe sili to continuer kills. Maintenant on y a biso boy. Parmi biloko ezo salaki to respecter loi wana te izaboy. Lelo balobi pas plus de 20 personnes mais je t'assure so sangisi bato ata 10 l'église ba soda ba ya ba okanga na instrument. Mais biso to le kana biso nombre wana. Eloko esa ke bato baboya biloko wana ezani. Président pesa loi ndenge mususu mais ba soda pe ba osa ndenge mususu mais ba opekisa pe ba soda wana te. Ezo le kana ngo bongo. Mais ngai soki na osala église nana ba réseau ebele ya on a le bail que na touché mingi plan physique te na touché mingi spiritualité raison nangeza ki tant ba pesi loi wana tozaki osambela na église nzamba convaincre nga to arrêter te. Qu'est-ce qui s'est passé wana nzambe oui nzambe nzambe no atelemeli fachi quoi. Mais nzambe muto établi sa fachit selon ndenge bino bo loba nde bato ba loba bato ba il faut respecter les autorités établies mais autorités établies par nani bolobi par Dieu
Ce que vous respectez l'autorité, mais vous respectez mon établir yété. Parce que n'a qui frère mon sanga prophète na biso abitoto sanga na biso prophète na za soula azandumba mais atosi liloba nzambe te mais atosi ka liloba fachi. Donc alinga lakisa biso ki azana respect non aza hypocrite. Alors ngai na zui recommandation ya ko continuer église na sens ni biso avant batsa ba loi wana ke to prier te tozaki na programme campagne ya 4 jours. Na 4 jours na biso la campagne et coïncide que ba pesi loi ba église et prier te. Jour campagne il fallait que banda nzamba convaincre nga boko sa la campagne wana. Tozaki na église na 12h il fallait tout ça prière ba to ba comprendre était subitement na si bango na 17h programme à campagne ezali campagne longwete. Alors tout le monde a azaki tourné na olinga ko marambo na oloba soki nzamba sungi bokiti même na terrain na yolo na kauka place marambo ezo sali mabutu na tabatu libanda bosa date ni na mwani bosa micro balader campagne ezala ki bona ko expliquer boy campagne banda ki mardi et si là qui vendredi ba pesa 4 jours moko boy na mboko hein 4 jours on fallait banda samedi moko boy siko moni campagne na biso si là qui vendredi wana pour samedi wana siko 4 jours na bango banda donc so na ko bossa na date na ebité ba to ko se souvenir on est on est bandé c'est normal les aki 4 jours ba pesa pour banda ba travaux on est ça normal te ça boy tozaki déjà begise za prier te na wana kunde makambo ezaki show parce que sikoyo ezana ngo siko batu bako mona débat et komi entre bango mo batu ya gouvernement do makambo ngo baby donc série wana pende zaki tango makambo e bandi makasi campagne na biso e banda mardi il fallait que si la vendredi samedi de 4 jours oyo gouverneur de la ville Gentini a publié que batu baza nanda kuba bimate pendant 4 jours. Alors na ko bossa na date boyza na affiche na ko pesa ta affiche oti la batu affiche ezali comme ça ba se référer nango siko biso to lingaki to sala ka prière na biso to sala na 12h nzamba ebisinga boko sala campagne o ya 4 jours. Bon na ebete nga na bika ki campagne za ki établi o ekangami na se kangami likolo alors to sala ka to bandi campagne jour à liboso jour à mibale jour à misato 4e jour na yoki ba bi batu ba sala ba wenze ba somba biloko pour à partir déjà à samedi batu ba obimate pendant 4 jours dont mardi ya semaine prochaine. Wana skobiso de ato comme vendredi jour à souka ya campagne. Maintenant tout ça campagne jeudi tellement instrument musique et les kay makasi en tout cas batu ba loba ou ba koka ko loba ba loba ou ba koka ko loba pasteur waza teti ya olaksani ni référence kamoko catholique kutu ekangi église munene limité kutu ba église ekangi ya zanani ya olaksa en tout cas ba loba ki ofale ba loba. Et le vendredi ba yo pesa loi ke batu ba somba biloko lobi samedi batu ba obimate vendredi sugo toye campagne to bando sambela tant to bando sambela to sambela na bando sa ba déclaration que plan nyonso ya mabe o bazana besoin basa na mboko na 4 jours o ba o garder biso na ndako esimbate to bando sa ba déclaration tangu to silisika campagne to bima to yokyo balongoli décision que batu faut ba fanda na ndako pendant 4 jours décision en elongwe ça tifani na webse lo moko omoni na 4 jours o balinga ba kanga biso na ndako balinga ba sa makambo ebele ya mabe na mboka oyo te balinga ba kanga biso te papa trezaki ke ba kanga wenze donc ba wenze était katende décision wana ndi ba kolongola ngo ba biki no bovanda pour le quoi tu sais déjà na banda kuna confinement mais balinga ko ba kanga wenze ndi ba lobiki no
décision ya ko kanga wende ba longoli ba petit président ay ko longola yango et quelque décision où izalaki ezalaki ke ba kanga ba wende et puis circulation ezalate et c'est loko elinga salema ezateke ba kanga wende batu ba circuler non tant ba sombisi batu biloko bata ba provision ezalaki po ba vivre na ndako ezalaki po ba bimate décision ezalaki bongo. Alors on a ebisio ke na 4 jours wana ba nga ba sa marambo belé ya mabe na mboko nani wana na olaxo sini nango tant ba longoli décision na samedi biso tozaki na campagne si le vendredi samedi de décision na bango il fallait banda tant aussi ça vendredi campagne tant ka to aussi ça to ki o ba longoli samedi to pema ki dimanche to ye na église. Tozui recommandation ya jeûne et prière il y a 7 jours. To bandi jeûne na biso lundi, to sili sango dimanche. Avant to sili sa jeûne dimanche to yoki lisusu confinement mo rezoya il y a 14 jours. Ngana lobi liboso ezaki 4 jours. Mais ba décision na bango ezalaka jour biso to sili sa manifestation lobi nango bango ba bandi ya bango. Ce qu'on a bandi commis tout na ba question pourquoi quand ils ont coïncidé bongo. En tout cas bon, na zoé na ba réponse c'était na loba bon ça fait ça ba coïncidence. Tant to si jeune na biso to ki o te ba 14 jours na bango e banda lundi parce que biso aussi c'est dimanche. Avant to ko ma lundi na ki ka ko eza su Kinshasa mobimba te e komi ka Gombe. Ah bi bon gloire à Dieu, ezaka Gombe. Et moto qui confinement ezaki na macaron poko ta Gombe mais macaron ekomi piraté. Autre moment a déjà confinement wa Gombe segeza nango ka ya malonga te. Tant aussi si jeune na biso na saki prière pour na bato. Na ko expliquer pourquoi na saki prière wana. Mais après yango to moni trouble o ekomi entre Monsieur Tamboy Mwamba na président de la République, Hermoko na Mama Janine Mabunda na président de la République, ndenge ba trouble ezokota wana. Ngana mituni question. Ero tozana temps oyo bolobi na biso coronavirus eza l'église ekangami, misale ekangami, bekole ekangami, même parlement ezo siéger te. Ce qui dossier ezali même na France na minute ba dossier zo bimatin batu ba fandit mais comment confinement esili na nouté dossier coroné silité mbala mo bandito kanga honorable Vital Kamerhe répond à dossier 100 jours dossier 100 jours et salami les l'autre et salema kala na ya ba kiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo Chayo na mwamba. La minute on a 4 bena katikata saki ya fufu. Oui. Allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il nazana mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio nazana ngo na agence mongo boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pendant que là susu. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si fouti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès qu'il y a des singaï, mais na limité, na lingina mona ki mona beso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa kai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme la voyez ban niveau Kinshasa même avec un petit rien
Donc à partir de 10 $, 15 $. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à aux yeux Eh maman Nazareth, Nzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà, vous on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Salé makala, soyez beau bimisango, faut beau zelana makamba coronavirus ici là. Après beau banda ba dossier, on attend misali ozonga parce que na minute on va tout nyonso ba fandi. On va découvrir dossier ngo nani pour na minute obiso nyonso to fandi. Ozomona. Dossier on est bimi pe kune pas monsieur Tambwe Mwamba ke président de la République a joué décision mabe. Moi je vous assure peuple de Dieu, misala ya molili o balinga basala na ba jour o balinga ba fandisa biso na ndako esimbite yango bomoni confusion wana ezobeta bongo. Pasteur, nani wana kasiba nani pour te bimta fandisi biso wazo ki décision eza président Fachi Beton sikoyo yozo ba misalo balinga basala aza yemo te mtazwa décision. D'ailleurs par nani sénateur Tambwe Mwamba président sénat le baki ke décision na zo ki fallait ba kutana me ba kutana kita zo yemo ko sikoyo yemo tanga sala misala mabe na mboka to nde na ebite faut ça clair à prof à porte po yo banga te certifani na oyebso lo moko omoni coronavirus o ba oyebisa biso na Congo eza nango penzate. C'est-à-dire penzate soki ezali soki coronavirus eza na mboko seke eza ya moko mais na oyebiso boye omoni parce que bango balinga basala misala molili o balinga basala wana je t'assure dans peu de temps au mona ba malheur ezokomela bango pe baliwa o ba okende parce que makambo na olo bango a lelo mais ça makambo na déclaré na campagne banani bazo salango banani maba baliwe kokomela bango poto ebike muto faut à la clair papa muto oyoyo azwa ki décision isa Fachi Beton le président azwa ki on a mututé azwa ki yemoko confinement l'Argentine ayo koloba gouverneur argentin ayo koloba ba yoko boma oyaye ya Fachi Beton président etikali. Parce que lorsque l'Obana et l'Inkolobani, poto moni le président Fachi a eu liwa mes condoléances na famille présidentielle oyo papa lekinaye a koufi. Ce que ozo s'adresser na président, to oza ko s'adresser na gouvernement na président, oza ko s'adresser particulièrement na nan po les deux chambres déjà to tche ba on pandi bazana ba la décision te. Oza ko s'adresser précisément na nan o liwa e ko komelaye. Bon, nalingi tout so na lobby na koma penda na suka ya idée parce que idée na obimisa na obandango mwana bandeli pona komisa na suka. Donc ça boy. Tant na lobby que coronavirus na mboko soki ezali eza moko mais ba malheur ekoya parce que bango balinga basala kaka makambo balinga basala wana ya mabe. Ba mona baliwa na bandako na bango. Na olo bango siko teza makambo esi na lobaki mais na olo bango na bato ba olandanga po ba comprendre. Ba mona baliwa na bandako na bango, ba mona fimbu ya nzambe ya makasi parce que bango ba toucher place o ba nga toucher. Ba nga ba sacrifier peuple congolais, ba nga ba détruire peuple congolais. Bato wana baza banani. Président de la République anakati ba assemblée doit venir gouvernement na mobimba ba yebi makambo parce que réussir te yango moni bakabwani ba panzani
babando sa biloko ba osala wana ba débat inutile o bato ba omona keza débat mais ba yebisika ba uti nango ezaki coopération moko ezaki lisanga moko ba fandi ba sa makambo mobo ya mabe contre peuple congolais ba sali complot alors esimbité yango moni ba panzani ba romuswana ngana oyebisa peuple congolais bolanda distraction na te ba yebelo ba owelela mais eloko ba owelela bazui yango te mabe o bakanisela peuple congolais ezongela bango moko je répète et le président de la république na batuna nyonso gouvernement mobimba assemblée nationale musuzo et parlement bango nyonso ba yebi makambo pourquoi kalo bazaki ensemble ba dossier ba bimisa le leza kalat bon ba lobela ki on te poani soit il fallait baser la temps corona et les mais comment ba bando lobela ngo héros on comprendre. Et puis l'homme souna na loba bino bobi batuba ya l'église 20 personnes était ceux qui plus de 20 personnes. Bon temps baké kanga et ceux qui baké na honorable Vital Kamerhe na parquet. Batouana bazaki plus de 20 bazaki belé et puis ba soda bazaki na 4 belé. Bakanga e batouana te poani. Batouana ba aller plus de 20 te. Moi que bango mo ba bebisi loi na bango pour dire que eloko ba pekiseli ba église sambela na mboko ezaki coronavirus te ba yebi loni baza osala alors moi loko nazaki averti certes fani na yebso dans la Congo manzambe ka averti ka yo quoi bon mutunga na oloba na makambo nga na yebi na olobela para batu musute parce que je dirais une chose un bon berger eza o ayebi ko pesa vie pona ba brebis na ye omoni tango nga na o prier na yebisi batu soki na église zo micro baladere na yebisi batu boye na lobi teke na osambela ba okanganga te pona za nzambe mais na lobi nazo sambela nazo s'attendre na tout oeko ya so bakangi ngai na kei mais so bakangi nga mutu alandanga te mutu pa futa mbongo te po babimisanga na prison mais boye bake na kobima parce que sa mission nanga na osala et puis jour bakokanga ngai na yebisi bango bien ba comprendre que bakanga ki un serviteur de Dieu pe ba comprendre que ba bandi combat contre l'église c'est Tiffany nga azaki averti yango na kanga église te to continue ki ko sambela pona mboka parce que j'avais compris que eloko oyo ba pekiseli ba église ezeloko ba lobite ya coronavirus ceux qui va péquer cette église pour la coronavirus, bango mo balinga basangana te na parquet pour na honorable Vital Kamerhe pour ba ke sambisae basangana pourquoi donc ils au côté du président disons mon amboka Vital Kamerhe donc ils au côté no Vital Kamerhe na ba makambo ndenge donc na peso exemple muta côté na ndaku na yo abeti mama bino to mwasi na yo lokwa to na confinement muta bunda te quoi donc ba découvrir vol tout ça mamu so ndenge zo bimana da ba le baté quoi batika bon soki yaki ko suspectant wa kimi certes fani ngai oyebinga bien nga na côté la mutu te batu mo batunenga ba bia apôtre to mona yo telemela Kabila awa le so bando telemela Fachi o telemeli Vital Kamerhe o telemesiko registre yo zaka wapi na psenga na politicien te na congolais mabeka onga na mona na oloba keza mabe bien ka onga na mona na oloba keza bien problème nangeza boy tango bo pekisi ba église nga na olobela Vital Kamerhe te na olobela eloko oyo salami na olobela pe moyibi tsoki moyibi te yango te nga na olobela nde bo pekisi batu na église bazala do basala bakilit boboyi rassemblement bongo tango boke na parquet na honorable Vital Kamerhe ezaki batu ebeleti siko biloko wana nde to edo eza kwa deux poids deux mesures côté na biso boboyi côté kuna siko bondimi donc en d'autres termes na koloba nini donc veut dire bon minimiser nzambe parce que biso to yebi que même malade so eza nzambe akolongola ngo mais bondimi batu bakuta na parquet bazui corona te siko na église nde bazwa corona non so batu bazwa kutu corona eza na ba parquet wana mais na église te ba pesi pe ba loi mo bezo ke indépendance mo bezo kamsangai bobi batu bafanda na matanga te po kosangana batu ko pesa corona mais na ba morgue batu baza plus de 1000 plus de 2000 siko mote ke bo sa lorote la morgue nini wa
nga fanda kota mabanga ti naza ayolo na roma ayolo na sima na morgue mabanga eza nga fanda likolo na balcon nga sona temi na mona nde batu ba bimisa bibembe ti ebele soit caméra kende kuna omona ke batu baza siko eloko bongo yo tindinga na kanga église mais maamba bongo ezo salima na mona neti na Olexa Air bon nakala era ozo abunza otozo Olexa pa baninga so ezaki regram abunza baninga pese ba mpesa na bango apa toza na Facebook fa pesa mpesa Olexa Air anini era nini pote ya chaque jour so babika pona quelque temps au kanga Olexa Air na nini ya poto ya mabunza o ya nini certifani quelque temps o bakangi yo ebite que diable ko est vraiment na journée moko passer si via moto moko. Je pense que ngai soki ezalaki mpona mabonza na osala eloko na sala te parce que eloko nga asali même bapaster mosusu baoya babi apotre yeba yango na minitso même catholique église ya monene esambela te donc na yo mona pendaki bapaster ebele bayebi ke église ya monene eza catholique parce que na yoki yango kaka na balangage na bango eza bongo te mpona non koza monene c'est pas par rapport ya nombre au bozali koza monene c'est par rapport ya eloko bo dégager eloko nzambe bo dégager mais na yoki bapaster ebele babi église ya monene catholique bakangi oyo zo sala neza risque mais ti lelo to prier to sali ba délivrance babenga nga voyou babenga nga bandi babenga nga teti mais lelo babenga nga l'espoir de toute une nation donc l'espoir de toute une nation natango batunya so bakangi ya se porter garant parce que bato ba finga ngai tomba komo mona biloko babi apôtre to yo comprendre que yo zo bunda bitumba makasi na mboko yo o bato ebele bapemi mais to comprendre gite biso kanseka ke o sa marambu na yo mais o sambela pona mboka do yaki nde o sauver biso to yo comprendre que bitumba makasi o eleki na siawa yo zo bundango tandis que mingi balali na biki ozara mto kalme bakuluna oza na pete peso oza na kira bakuluna na opo bakuluna bayokela kaona kauka so sala ke zate pona o check bakuluna coin to calmer pour mukolo tomboka po bimisa bango bakendo sa makamna bango na zoloba bien soki marambonga na olobe utie pa na ngai na sengi micro balader otela bana nzambe bamona na yebisaki batu na cher na église soki bakanginga moto alandanga te moto afuta pe mbongo na bima te ndenge baokena ngai eza nde baozongisa ngai onga na misala eza lokwa je me suis livré ozomona donc moto asala intervention te na yebisaki batu donc eza te mpona na bakuluna mais eloko nazonga na likambo ya mpesa peuple congolais to bana nzambe faut comprendre que bakambi na bango ba plus na besoin mbongo na bango ke ba âme na bango ozomona parce que onga na osa na temps oyo eza certifani omoni bato ebele baloba mingi oyo eza temps ya oloba te oyo eza temps ya osala nga nde naza boye nayebi tâche na nga na mboka oyo je suis un berger pour cette nation tant mutu wana alobi na nga l'espoir de toute une nation ayebi eloko alobi bakoma obenga nga bakombo ebele certifadi nga na okotika te peuple na nge kufa nga aza peuple de Dieu peuple na biso ti peuple eza ya nzambe eza na biso eloko moko Rite alobi na Naomi ton peuple sera mon peuple. C'est que peuple pe eza yo eza pe ya ngai tout ça ba Congolais pas eza peuple de Dieu mais eza pe peuple na yo eza pe peuple na ga certifié on ka prier gai mikolo mutu de sala bingi charge bon bref apata patolonga na sujet oyo bref o eloko nini batu fo ba retenir que télémé le président ba retenir que président Zaki na coup entre temps bazolo ba ne coup ba linga ba sa ne coup et pas président Fachi o ezolo bama na bato ezaki coup o ba linga ki ba sa la coup d'état auprès du président Fachi mais ici invité gloire à Dieu yozo c'est ce Zaki ndé président Zaki na coup ya osala na mboka. Donc qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir parce que ezaka président Fachi te ba mboka tout bazana kati ya confirmation que bamboka na tout bazana ba plan ya osala
contre peuple na bango ou comment? Non, le problème est ça, hein. Dans le président Fachi est mort, il y a un gouvernement Mobimba. Mais là, on a eu ça, la coup et pas président Fachi et Zani. Il y a un mokonza mokilo yaye a cause de pouvoir likolo nanga te kwa kuti pananga atelone mokote. Donc veut dire quoi? Tant que yozo sa mabe, et ça peine mabe moko oba osa peine simana yo. Zomona. Si le président Fachi a livré, peuple boyo kanga bien. Ce qui président Fachi a ma colonie balé na bonzambe ndenga lobaka. Ba koko zoaite. Mais ce qui a la livré, et ça parce que yépé ami koutine lo moi diable panae ami koutipe na complot moko contre peuple et panae yangwana des portes d'entrée où yo ça que aza livré certifani na lo ba bien na bi na TV ba tu ba olanda ngai ba tu ba zo temps ya partager émission oyo ba zo temps penza balanda ngo bien bakanga mambo na lo ba alobi nga na kanga ke église te parce que les ouezalaki mabe zalaki o ilinga ekota na nzela peuple donc veut dire na sima ye loko mo boy ba profiter ba sa marambo belé coronavirus ezaki partout mais biso sko ben ba profiter na nzela wana pour pas sa marambo belé ba piéger peuple ba détruire peuple to fanda 4 jours na ndaku to sala boy donc veut dire biloko wana nyonso ezaki loko a piège bon to par exemple coronavirus ezaki partout dans le monde. Mais ce que m'a vaccin, tu dois comprendre que va profiter dans zela pour pas détruire batu. Donc pour dire que eloko mabe ko zala et ça mais batu musubi va profiter na scène ngo pour pas détruire batu. Na ebi que ezaka pas si batu bandi manga so na oloba. Mais batu ba ya ko ndima après so marambongo ikokisami. Ngana kangi église te, je répète bien pour na mbongo te. Parce que si vous avez un bon livre vie na église, na offrande na M-Pesa, na bandoleka na YouTube, ndetolekara topesa mateya. Mais na minute nga na église. Ngai na omoni ba pasteur ba oloba ke biso toteya na internet, toteya na Facebook. So tali bango mikolo na Facebook, ba liso na mateya te ba komi na sujet Alexis Tambwe Mwamba, tu vas nager. Jani Mabunda, tu vas apprendre à nager. Ce qu'on a mis tout dans ma tête, maintenant c'est Orange Money. Na MP, ça va t'offrir. Est-ce que le peuple congolais va comprendre les places de route, na place de route, va passer net. Oh, c'est belé. Bon, c'est que vrai, Osaka, na période, il y a des pasteurs, là, lui-même, na mabele, bazindi na poto, na mai, pour na rebonde la po na mboka. Mais, tika tozonga, tozwa élément, pour tout na sujet na biso purement coronavirus. À vous. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs, que vous acceptez Rabiso na banda kuna bino ka lo lenge tozali. Vraiment, tu resenga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga kakulanda mingi les Nazaréens. Vraiment, bo sunga biso, bo s'abonner dans les Nazaréens News. Donc, neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens au ya Kinshasa ne oboye baki liboso et un petit problème technique. Donc, moi et toko taba vidéo, il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc, voilà pourquoi na bolinga musalo to sala nango to sala libino les Nazaréens News. Donc les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News. Les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens. Famille les Nazaréens toujours mais news au fait que les Nazaréens news ndenge ba combien wana au cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc au s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel
Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc, je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, quand émission Otali attaque au Otali, donc toujours sous kakana ba minute 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au landio table sainte au landier mission ka au landa oyo attaque oyo landia ya muke oyo. Donc cliquez le lien oyo na sewana après titrage kazo elandaka wana. Donc sur le moni titrage na sewana au mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage ezawana. Ce qu'on a c'est à titrage wana au mona lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour Bokozala, beaucoup s'abonner et belé. Ciao. Problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Let's go. Merci Jésus. Merci Jésus.